ezala bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda Mag FM ya mokolo lelo yango ebandi mbote na bino. Paix durable na République démocratique du Congo et Sengel Boyebake opposition bazali ko plaider pour la libération ya ba prisonniers politiques. Ba détail ne demako. La délégation de l'APF est issue pour une mission de bons offices qui concerne essentiellement la situation sécuritaire et la situation de la paix au niveau de la République démocratique du Congo. Au menu de nos discussions, nous avons transmis des messages concernant les signes que nous voulons voir du gouvernement et du régime en place pour que nous puissions aller rapidement vers une paix durable dans notre pays. C'est notamment ce que nous pensons, la libération des prisonniers politiques. C'est également le fait de suivre les règles et de respecter les règlements en ce qui concerne toutes les procédures parlementaires et les procédures pour procéder aux interpellations, notamment des dirigeants politiques. Et nous voulons que nous puissions insister, favoriser un dialogue interne qui va nous rendre plus forts parce que c'est en nous entendant d'abord nous-mêmes entre Congolais qu'on pourra affronter tous les défis extérieurs. Nous sommes pour tous les processus qui peuvent concourir à une paix durable et si ce dialogue-là doit se faire, nous y serons favorables parce que c'est en nous parlant que nous trouverons des solutions. Ce n'est pas en se retirant des organisations internationales que le Congo va être plus fort. Je pense que le Congo doit renforcer sa place dans toutes les organisations internationales pour que sa voix porte le plus loin possible. Tracasserie à la police, il y a circulation routière et Sengel Boyebake, inspecteur général, il y a la police nationale congolaise, le général Philemon, Patience Mouchid, Yav Alingiko Kata Dikambo na Mukuse, Boza Badetaï Nedimo. Trop c'est trop, tracasserie et l'équipe, trop c'est trop, babu et l'équipe. Na Belément, il y a la police, il y a circulation routière. Na Yangonde, sur instruction, il y a le général le compétent, le policier du peuple, le rangers, le général Philemon Patience Mouchid Yav, numéro 1. Il y a inspection générale, il y a la police nationale congolaise, avec soutien, il y a vice-premier ministre, ministre intérieur, sécurité, décentralisation, paix, affaires coutumières, maître Jacquemin Chabani Louko, inspecteur, il y a IGPNC, Bazali Komene, opération coup de poing, Nabactère principal, il y a ville-province, il y a Kinshasa, avec un pacte paix, idéologie, pour na côté les mela, Belément, il y a la police, il y a circulation routière, Oyo Balingi Kobebisa, image, il y a la police, Tikana Yebisa Binoke, na terrain, Ezalaki Somo, Ebele bakangama kindere kaka bozali komona misusu tangu kaka ba monaki ba inspecteur mame mbadiyaya tui la mwisi ya zaza veut dire 100 mètres à plat. Tala banoko. Depuis arrivé naye na commande et inspection générale, il y a la police nationale congolaise, le policier du peuple, le rangers, le général Philemon Patience Mouchid Yav, Azali ko prôné pour na respect, il y a ba droits humains, pour na ko promouvoir police moko plus professionnelle, oyo bazali ko sala musala na bango, na respect, il y a ba droit, il y a ba citoyen, boyende, izalaka, mon général, musala, Kitoko avec un pacte paix, idéologie. Yeke yo! Nalemba imbuti de la population, Bamelaka, Maï, Yamabulu, Fiston Perro, reportage. Likambu ya basi ya mai oyo ekosila mokolo nini pour la population ya ville province ya Kinshasa. Neti awa tozali na lemba imbu
esika wapi population ba vivaka depuis toujours na problème pona kozwa eau potable neti esika oyo bozali komona nde permetaka bango baya kotoka mai ezala mai ya komela ezala mai ya kosalela misala misusu bazwaka kaka na source oyo poshwa ezate kasi ya pasi ezali lisusu ke il faut kosala ba kilometre komata bangomba kokita na biloko ya boye imagine ke koma exercice ta bango ya mikolo nyonso mai oyo tozomona pasi okolamuka ba 4 ti 8 loza kaka awa mai pasi omataka ngomba wana makolebela pasi batonga bapompe lokola biso tobela makolo po tozwaka mai ya kotoka kamai na bandako baya kochela biso bapompe pona tomona malamu pasi kutu selon information tozwi sur place na ngambu mususu kuna babendela bango mwa tiyo moko ya régie des eaux kasi pona kotoka mai kuna il faut kozala na mwa eloko po soki te okokemba ya ofele ezalaka te Comment bon 5 litres moko 100 francs do moyo sali yaki fotoka combien na kati nda fotoka moya combien ya solo ke côté oyo ba difficulté ezali nanu ebele kasi awa population bazali kosenga sena bakonzi balukela bango nanu solution pona likambo ya mai boite. Na commune Limité, ce qu'on commune à 7e rue place commerciale, le kokutana na ba artiste basala ka ba œuvre d'art bazali kolela ba difficulté et leki ebele ba konzi bosunga bango fiston pe rozala qui sur terre. Ba Congolais en général, ba Kinois en particulier, oyo balekaka na commune ya Limité, plus précisément na 7e rue place commerciale, ba monaka wenze ya bikeko oyo. Tikana yebisa bino ke awa rezali ko beta manandenge ya danger awa bozana idete bapa ya bayaka ebele ko somba pe ko savourer loboko ya sculpture ya Congo ndenge bino moko bozali komona kaka boye awa biloko ya ndenge na ndenge ezali pe ezali kosalama sur place ata ya commande selon guna yo bakobetela yo yango dada avec impact pe idéologie équipe ya magazine na bino epusanaki pene na bango pe basololaki kati na mulai esika wapi batalisaki ba problème na bango mais biso sko ezo se passer danger parce que musa todo sa to ezo sa matona maboko Rosa mutu aye na commande pour celle tam sur na 2 jours 2 jours moko et leur une semaine ate tam mutu su pa ye oko tsambongo wana mais moi est-ce que ozo bembongo mutu anso ya te po maboko ya nde mona machine te machine ko sa lelo osisi pe na po donc difficulté no ya liboso ya ngona ya mi balé pe susu en tout cas vente pe za mati quand il a été par rapport au pe susu ba payo bazoya awa na mboka na biso bazo déclarer chaque fois que donc in aéroport babiloko mususu ba OK na ngo ezotikala ba douane ezoleka cher de loko wana ezoboma biso surtout ba artiste skater ezoboma biso makasi donc difficulté mususu donc au moins ça plus yango wana mo na yebisu ezokotsa ma donc tout makasi na ko vivre na biso taka to futa bana kelasi ndaku ozomona donc parce que le gars mwana et comme mususu ayebo façon makaba brasseler bablo moi mikie mais tam sur ça que le monde peut que le on te $500 mutaye pe ba sombi on akeno makene aéroport éthical mutwana satasoka ya resomba suste donc difficulté en main ngwana la misère za mabete za bien mais siko tozé belé bo biso c'est to kika na misère tozé belé biso neti biso to ngana ti azanga bi na benga za mudato du jour misère za te du jour te misère et la ba jour ba expression biso ba kota ka musu pe ba komisi ba quantité donc neti ngana za na yebi ke na teki ote na ko teka mwa liaka pour na parler sauver donc c'est même là que tena misère kuna na yebi ke na ozona ngala mais siko et zaka temps et ça ferait ta solo mais misère fait ça m'a fait déjà bien vous comprenez mais est-ce que ça ba norme ba landelaka autant souci pour ko kokisa ngote ça peut passer vous comprenez mais ça bien mais nga nde to zawa pour na nga na préférer na oteka la nga ba ba difficulté na pesi pour na ba report mais misère ça m'a fait ça peut bien
bon eloko l'état kosala ezaka 7e te esangisi bawenze nyonso na baroyal na mbinza kuna na delvo donc esangisi biso nyonso donc tobaka Congo mobimba po ezaka na Kisasa te Congo mobimba donc l'état fa bundela biso makasi mpona likambo ma ya kofuta badouane oyo ya biloko baosomba donc kala ezalaki mwa moto oyo ata mosusu asomeke kwa molai ya monene ake nango facilement lelo ekomi moto akebwe asombisa mosusu 10 pièces 4 pièces eke 6 pièces etikali donc babiloko wana mpe quelque part ekomi koankese biso par rapport au vivre naso mpo tovivre kaka na awa sawa naza eloko mosusu nayebi te donc elo na 5 ans na bakonzi na biso oyo tozozela ya sika en tout cas balandela biso mpe likambo vraiment ouais en tout cas merci kombo na ngai Fiston Ngoi Matala naza mwana Yolo Nord babengaka nga mingi Zamunda mpona mosala ya artiste oyo nabetisi ete kaka l'état vraiment alandela biso mpona likambo ma ya badouane oyo bato bazofuta surtout mpona biso bastricteur ndenge art ekomi moto asombi efrene na kati ya aéroport mpona nini par rapport oyo monta bazosenga ye na calculation eloko $500 yo osengi $700 bazotala da ezopese donc yango difficulté yango yango mona sengi na l'état en tout cas alandela biso likambo wana bon mosala oyo eza mosala na biso tobandi yango mpe mwa kala mais problème toza nango awa toza na badifficulté ebele premièrement nanu mpo na vente okosala eloko boye mpo teka mpasi bapreneur baza te soki oyo ozwa ata mwa preneur moko boye soki asombeli ekeko kaka na aéroport na biso ya Pambawa mpo ekeko ekende moto akosomba par exemple asombi ekeko $10 mais bakende kofuta ye badroit kuna na aéroport ta mosusu $20 ou $30 donc toza na difficulté makasi sikoyo moto asasombi eloko $10 badroit oyo okende futa na aéroport kuna $30 est ce que lobe oyo osombela biso so ekende bakoya te donc toza na difficulté makasi kote wana finale bango donc kote oyo toza na difficulté makasi en tout cas gouvernement faut atteindre biso problème luka atteindre biso problème parce que toza ba difficulté nano mpona kozwa ata bamatière oyo pasi soki gouvernement osala biso ata baindustrie ke permettre biso bamateriel tozala nango mpo epermettre biso ndenge ya kotravailler ekozala bien bamateriel soki tozwi sava mais tala nde nazotravaille na makolo naza baéquipement bien te mais nayebi mosala l'état azokipe biso te tozosouffrir na niveau moko ya kosakana te mais sikoyo nani akoki kosoutenir biso yango tozosenga na gouvernement asoutenir biso eza na baéquipement ya pamba mpo tomeka kose retrouver lobi bon lokola la police azali awa nde la police atayelaka biso biloko wana toza na bamoyen ya kosala mo badepoi minene eza te donc tozodebrouille kaka wana la police aza wana bobombibombi kaka biloko awa bofiniki ye atayeli bino na ntongo bofutifuti mo badroit ndenge ezalaka donc toza mpenza na mission ya bien te na neti biso oyo ezosenga l'état nde asoutenir biso mpo baluka mpe ndenge akooriente biso tokóma kuna po biso ya misusu oyo nana tokomi ata kuna te toyebi mpe ndenge nini nzela nini tokoleka po tokóma kuna te ministère oyo ya biso moko ya culture art tiaka biso ata kati mais toyoka kaka azosoutenir bamusicien azosoutenir baartiste comédien mais biso basculpteur en tout cas batalaka biso te en tout cas côté wana l'état aluka balola nano miso atala mpe biso po tolonga mpe nano na badifficulté tosala bon difficulté ya mosala eza kaka par rapport ya bamatériel nde eza nango mpasi te matériel eza ebele bamoyen de transport nde esalaka ke wi tokutana mwa badifficulté ya mwa makasi mpo parce que awa biso na Kinshasa bamatériel tosalelaka euta meme intérieur partie intérieure nde sikoyo difficulté ka batransport toza mpena na bamoyen de transport te nde omona kaka nde tozobunda boye selon biso matériel biso tozwaka mingimingi eutaka kwangu mingimingi eutaka mpe équateur nde biso tosalelaka biso mpena toza na posa yo mo omona marché ndenge ezali donc marché na biso oyo
ya limité oyo eza dans Delvo biso nde pena tobomi nde art nde ya RDC pena eza na moins visibilité parce que na ba visibilité pena te mais moins visibilité par rapport que oui oza pena na marché moko yo mozomona nde ezali biso biso moko nde tobunda kana muke parce que marché sala nini ezala ya malamu eza kaka ke oui par rapport que oui batie biso nde batika biso po parce que tosala parti wana mwa respect ezali na bato nyonso to bayaka soka ye même nini awa soki moto alobi ke otracasserie nini ezalaka te ya malamu nde yango wana mais visibilité pena oyo ezala pena ke bamarché mosusu nde tomonaka ya vannerie ya baniveau neti ya bani neti tokoloba lokwa neti baivoirien bacamerounais banani mais toza na bavisibilité wana ti bon tokotaka na mise te par rapport ke mwa badifficulté eza mwa makasi eloko okotya na mise ta mosusu eza kewi te leta yebi kewi te moto inteli boye akotisi eloko boye po mwa eloko ezala mais toza pena yango nozubi tozotravaille selon biso tozomona eza na ebele mosusu omonaka tozoyoka kaka bakendaki boye bazwaki boye basalaki boye biso pena bakolo mosala pena ke oyo tozotravaille omona moto ezobima boye babénéfice wana pena eza na tozomona boye biso moko mwa bashe mwa sachet mwa table ka nde eza boche soki tobashe mais okeza ke wi te façon ke nde ezala pena ke mwa depo mo boye depo pena ke wi ya baartiste toza nango te bon neti tokoloba de façon ke neti licence donc moto asali eloko na asombi licence aza na licence na ye bon bamoyen wana pena nani tokomi nango te bamoyen wana tokomi nango te yango tosenga makasi ka leta cadre biso pena na bafaçon ekozalila acha pena baartiste na bandenge moko ndenge baartiste mosusu bazali leta atala biso asoutenir biso pena toza baartiste ya mboka oyo lelo oyo biso nde toza bo atake na bapays mosusu tokodefendre malgré ke biso tozangi bamashine oyo ezaki ewi te ya nakoloba lokwa neti bamashine pena nde baninga mosusu baza nango basalela mosala rapide basalela mosala na bafaçon moko boye bakondition mosusu osala na maboko yango ozomona ke osenga kaka ke wi leta soutenir biso mopanzi na biso atala yango pena ekozala bien soki gouvernement oyo ezoya oyo lisusu ministre oyo akobima lisusu atala pena kaka na biso ekozala malamu eloko eza makasi ke esenga biso bosangani mpe ezala mpo nyonso to ezala malamu babi ke bato misusu basangani bapesa force mosusu oyo ezangaki na bango na yango tozobaka kewi leta talaka na biso basusi na bango ezali nanu ebele kasi kozala malamu soki bakonzi ya ministère ya culture et art bayoki préoccupation na bango ezala même bato ya bonne volonté homme d'affaires bailleur de fonds esika ya koinvestir yango yo po na kovaloriser culture ya mboka po awa des fois te talent elali awa otie tembe upesi mbongo na yo heke yo. ifest ezali bongo mobange na application oyo Afriland First Bank CDAPC na ba fidèle client na ye. Boyei malamu na eFirst moko ya ba application web ya Afriland First Bank CD. Oza client Afriland First Bank CD. Vous allez na téléphone ya modèle smartphone, tablette, topé du sous ordinateur, yaka na lombango na moko ya ba agence ya Afriland First Bank oyo ezwami pene na yo. Okozwa bongo na nzela ya message, lien oyo ezali na mot de passe na yo po okota bongo na kati ya application web na yo. Vous allez na makoki ya ko consulter solde de compte na yo
okoki pe lisusu kotala historique de compte na yo to pe lisusu relevé de transaction. Okoki kosala ba virement compte à compte, ba virement interbancaire to pe lisusu ba mise à disposition. Et soki wana te ozali pe na makoki ya koyeba état ya ba engagement na yo to pe lisusu état ya crédit na yo ya kosala demande ya chéquier na yo pe makambo ebele na e-First gestion ya compte bancaire na yo ezwami na maboko na yo. Afriland First Bank, the pact with success. Olingaka kisi ya bokoko esenge boyeba ke na wenze ya gambele ezali na molongo mobimba batekaka kaka bakisi ya bokoko esalaka nini na nzoto. Fiston Pero reportage. Mboka na mboka ezalaka na culture nango, mboka na mboka ezalaka na lolenge nango. Awa ndenge bozali komona boye tozali na wenze ya gambela, plus précisément esika wapi batekaka uniquement bakisi ya bokoko. Awa ezala ozali na maladi nini, ezala maladi babwakela yo, ezala ya mystique. Awa grâce ya bakisi ya bokoko o bozali komona ezala mabanga, banyama, banzete, makasa, ba mama oyo bakolukela solution pe obiki neti baje avec impact pe idéologie. netinga mingi bato bayaka na banzete soki baye neti nzete oyo toza na ngongoli linombre na bisaka totokisaka donc toza na bakisi ebele mpenza eza important moto soki ayawa o azwaka solution te kisi elutaka nzela bangala so elutaka na Congo central so elutaka na bazamba bakingasa na suka. Conscient en existence ya médecine moderne kasi batalisi ke oyo bango basalaka ezali héritage oyo bakoko batikela bango. Takosa na maladi ya mbasu batinde na ndelete batindeka na bokoko basu batretango na bokoko pesi batretango na bokoko ouais mambo ebeleka mingi etala pena bokoko mono te na mondele bo esimbi te batindi kaka na bokoko nde totreta na batindi kwandi ma bokoko te bokoko bakosa na bato bokoko basala te bokoko ezala bien makasi na kokute na taki ngana yamba baka ebele mama talanga nde nazala mpe nanga bien nakendako nalongi ndako nake mosala nakomi na mosala tala taki nasoma mosala oyi te na tupe te ta likolo tala likolo fimbi tous ezani bataki nga na mayele nanga nzambe apesanga nasuka biloko na biso toteka ya bokoko nasalele bakisi napesi apango na likolo mosusu abandi kolia yango akolia kimia pe koti na nzoto pene dernièrement mutunga ote kobenganga bapoisonne mwana ye basisi kozaka mena taka na kute nango tabia eza poison kote eza poison okana ye mpe mayele nzambe apesanga swabo nasalise mamo test ya poison sala boye vraiment sisi kantuka ndenge olobi net eza poison esali penda boye swabo kana bino biloko na bisa bokoko Soit sangisa boye mwana tanga amelanga 30 minutes abando somba kusante zani bokoko omingi bakoya bandi mabokoko te baba ate mamba ta bakosa bokoko
ezali eza makambo ebele kaka ato developement ntina suka ezali bokoko nde ezawa biko eza mayelo nzambe te mizapesaki bisoki kasi malgré savoir faire na bango bakutanaka pe na badifficulté ebele ndenge batalisi awa makasi ezaka nepo dollar eza ya omata biloko komi cher ndeti biloko tosomba yango ntango tosomba yango na dollar te tosomba yango na franc mais sikoyo tellement dollar eza ya omata yango mpe mati sikoyo eloko elekelanga ya makasi biloko oyo eza ya mboka oyo euta ya mboka na biso moko ekomi kotekama cher lokola ndeti babiloko ezouta bapays ya libanda yango wana nde esala biso pasi mokonzi ambokasa mwa akita biso ata dolar po tozwa ata mwa souffle tala bakosa bino te bakisi oyo esalaka pe na ndenge ya kosakana te neti kutu na baprovince misusu awa na République démocratique du Congo bakisi ya mindele ekomaka te pe ezalaka te bokoko na bokoko eke yo biso eza mombongo babokoli na biso babokoli biso na mombongo bokoli na mbongo mama teki yango bana bie tozoya azolakisa biso lelo mpe nzambe asungi tozwi mabala na biso toki na bandako na biso mombongo ka yango lokako na wenze ya makolo ngulu na commune ya Kalamu papa Dieu merci asalaka mapapa pe basandal na cadre et article 15 débrouillez-vous pour vivre commentaire. Babito ya quartier Kauka nyonso na commune ya Kalamu surtout ba oyo bazalaka na avenue Limete na wenze ya makolo ngulu bayebi papa Dieu merci makasi likolo ya musala na ye oyo asalaka ya fabrication ya bamapapa pe basandal ezali musala oyo abanda ngo depuis kala avec près de 20 ans d'expérience. Papa Dieu merci azali fier na musala na ye ngana zabena koko pai na meta ni mabe nga sala sorti nyoso sala chaussure sala babu sandal na sala sorti nyoso kaka ndenge asala kaboye yango nde permetaka ye azwa soin ya famille na ye sala heboko na bana na ba famille na ngamo de fauteuil a forma pe bana ebele oyo lelo bakoma ba maestro na kwena bango na cadre toujours ya Kalai Ngangu Kalai technique na bimisa ko na bimisi fort na bimisi bena ba bele fort à travailler na ba fille na forma bango pe donc na bimisa vraiment musala ba 2006 Banana ba 2007 banda boulot. Si le nom est là à travers. Mettre pas la difficulté tika. Tu devant la boulot ça ka pour te lui musa so makasi. Pour la difficulté pena. Tika. Donc toi on va la cache la difficulté. Donc la difficulté ya mabe on s'en raté. Donc là il bena pour la musala après ba difficulté boulot na biso na ba fonasi musu tozo mona ça la passe toto kene ba so musu awa ya bana dek mais to lela mabe to lela mo konza mboka sala bana dek mais pour la biso to cha mutu to luka développement mais ba fati to mona kuna na bita fati ko tazala ndako na ye ayiba mambo
tout le monde a 26 mots kuna ba bête sur ba tour ba ça stratégie ba ça 4 mètres mots ba tchakuna ba présenter image à coordonnerie nyonso ba tchacha ba leg na bango ba ndeko ba nani tu es baraté donc tu es baraté ngana za ba coordonner qui sensu ngana bien ngana coordonner kata bumu na sama ngana yebi potona centre de kuta na unza libulu to yebani suko ba on to kuta una anadek to ebité ba coordonner la unta ma pate fungo matondeni donc n'habité facilement à celle qui toko mais freinage to mo na vine to zabo to souffra to na ba ma papa si la biso foto to na adek no boya lobby ti le lo donc to la difficulté il y a une nyonso na nyonso donc toujours coincé partout ba konzi ba za bato ba chike ba tangi classe na mamote de développement na artiste bon ni ba ko apprendre ngango ko ba chike bene au santé biso to na art ba tche so mayele to développer c'est ça le problème pour so ba tche so mayele ba tche moyen ba mo la mnako niveau to memela bango na habité pour boulot za ningo santé c'est la vandi boso ba avantage à l'être ko fanda beauté ezala moi ba avantage de soi mais comme tel volonté artiste faut bénéficier tous a bloqué ningo santé ndeko mwasi ndeko mobali osala keloko te ovanda na ndaku na place ya konyokolaka bato na nzela mpo na bisenga-senga to pe okoma no kuluna tala musala yango yo yekola musala ya maboko kima mbango epa ya papa Dieu merci aboyaka na ye pete boulot pour moment elle est ma volonté ceux qui mutu a la volonté boulot oza na facilité ya koluka mutu mpo osala musala biso toza bato tosala befort moni na travail na quoi j'aime tout oleka oza na facilité boulot akoluka bato sololi abandi boulot ko va na parler ga bo otala bato boza propreté osala eloko te eza bien te faut le comme moi ça la vie solo on pose formation na former c'est ça le problème oye na mle mamuzi le kan na on va au senga mu ki opesa ngai oyo bani formation na accéléré à 3 mois au ça li papa normal mona loin po mabukana adayakala yeke yo Nina voici la raté magafam ya mokola lelo yango ekomi na suka merci pour la confiance pe fidélité bo sepelaki na ba image bo pesa merci mingi na l'infatigable Israël qui masadalaki na sima caméra Kaju Mumbidi Gelor Muya basimbaki régie finale ba matabaki tababa ko na bénéfice maniboika machine na préférable